déjà à âge à 12 ans moi ça kobo yangate so boyinga na 12h na 13h yeba ko yomo olandanga du fait que na sambeli na ki na sambeli na sali ablution na matin na tapi na prier yomo olandanga dit nga na baby si ba jeune garçon ebele na baby si ba jeune fille ebele veut dire na cause na camarade so na tamboli na mwana no 2 mois ebele fa beba et comme musulman solo akoti ka chrétien vana ndaku nete na koma ekokola na babengani nga na ndaku na koli na permanence à partir de permanence na komi ko souffrir côté ka ba mai pour na survivre. Merci, très cher abonné, Yabiso et Obala Nabiso na Katato na TV, ainsi que moi, ça, mon compte Fondation TV. Il y a notre maman Nabiso Anna Kalambaï, moi aussi, il y a papa Carlos Kalambaï, Nabo Sanité David, et puis Nabo Sanité Josué, Nabo Sanité Louange, Nzambe Alola, Amon Ape, Apambola Bino Ebele, vraiment, Balandi Olanda Rabiso, Baope Bazako s'abonner, Nzambe vraiment, Apambola Biso, Ebele, na Bosanité encore une fois, Moutaningami na Kombo, il y a Francis Lukubika na bossa ntako informe na lingaka mingi na kombo ya Gibijou de bambo museni bosse manifesta rapport et ça biso vraiment ba bien nzambe vraiment lola amona bona pe apambola biso ebele. Dieu merci nzama mona yo papambola yo ainsi que na Claudia Panzu ba Claudia nzama pambola na ba geste o sala vraiment nzambe alola azangate vraiment ko pambola batu nyoso bala na ngai nzambe alola azangate pambola biso lelo tozali na écho et témoignage. Tu as mis un homme de Dieu, c'est un prophète mais azala qui musulman. Tout un peu moins question belé et l'on est sali a quitté Islam pour à rejoindre biso na canabiso ya christianisme. Des questions et micho to kutuna ya ngona bokolanda de long et à large. Ni ne sait qui a comme musulman, ni ne sait qui a quitté musulman, ni ne sait qui a comme prophète. Ezali problème nini. Na lingi batu nyonso vraiment tolanda témoignage au point lukier vraiment na lukier vraiment tozena mangengi atei azo sakola en tout cas mais tokolanda OK azaki na musulman ensemble avec mon caméraman azo fungola plateau na biso. Merci beaucoup, merci beaucoup. Namoni directement pasteur Jean-Claude Nakata Californie ainsi que mon fils que j'aime beaucoup ya Oizana Kombo Fabrice Bilele Nzamba Lola Amonape Apambola yo ainsi que Sanda Djangi. Merci beaucoup. L'homme de Dieu. Bonjour. Bonjour papa. Boni. Naza bien. Oza bien, boni santé, boni makamonyoso. Makamonyoso est bien par la grâce de Dieu, tout va bien par la grâce de Dieu. Je crois que l'autre bengi pena na kati ya plateau na biso likambu ya témoignage. Il paraît que aux alaka musulmans toni megen to yeba et loko nini tinda kiyo toni ne poussa kiyo to comme musulman ndenge nini. OK, d'abord nazalaki musulman, nabotamaki musulman parce que ba parents na ngai maman abotami islam. Veut dire ba koko ni baza islam. Papa nanga kuti islam na âge à 15 ans. Veut dire naza né naissant ya musulman. Salamaki que un jour na vandaki na sala ablution na ina matatapi na sambela, il y a un mouvement qui s'est fait na katanda kuna biso. Là j'avais déjà environ 10 ans, non, que 11 ans. Nae komona mupepe moko salama na kata lopang trubio moko banda babota na tikana ko sentir bongote. Et j'ai senti un amour banda bana botama ils ala ba parents ils ala batebele parce que leur sanga bolinga bongote. Et j'ai écouté la voix de Jésus qui parlait natina nanga. Que na pona ki banda bo mwana na yo na sakola ki pour la naissance na yo mais comme temps siko otika nyo so pour landelanga. J'avais abandonné tout na s'attacher à Jésus. Et ces jours-là, na zoaki bolingo moko incroyable. Lorsque na kin église, parce que balabat ozai ko vendre l'église de réveil zalaki quand je suis arrivé, mon apôtre que son âme repose en paix a ebisinga mono bozomo na nzamba bengi. Et ces jours-là, ba bondi la kipolanga ko wendenga parce que bazai ko consacrer batu nzamba ici bango botika batu bo consacrer
moi non amuke parce qu'il y a des choses au non bandanaï. Parce qu'il y a des choses au non bandanaï. Au lobby ba parents bazay ba musulmans. Yo na musulman comment qui na niveau nini. Ok, je crois que ce que comme na 7e rue et visage ba ebiango na 7e rue parce que tu comme déjà koye kola Coran, tu ba Coran, tu ba muzindo ya Islam. Tu comme ne ko kende 7e rue to ke citas tuzo koma kuna tuzo sambela et du fait tuzo kota na kata makamona parce que na nazo ngana loko mo ba comprendre. Tant za ki bana mike souvent ndoko yosela biso ba douai. Douai wana eza lo la prière. Ba osala la biso yango veut dire bazo kota biso na monde spirituel sans le savoir. Tant aussi si ba komi ba makam na bekreti ya ba musulman ya Coran et puis ba latisi biso yango na loketo. Veut dire déjà ki moi na muke nazali déjà na chance moko incroyable. Nazali na chance moko veut dire so na vani na kata boutique bilo nangi aussi la liboso ba temisusu. Déjà à partir déjà 7 ans 8 ans na comment déjà na ba dimension wana. C'est-à-dire vous avez déjà initié. Mais il paraît que ça a deux. Ils ont marabout, alors il y a un côté ni parce que bilo connaît facile avant que le câble sait que babane là ko initié comme des marabout je sais pas moi. Bon, ko initié musulman mi baleto mi sa tu ils a raté. Ba onyo so bazaka ba musulman parce que bazo sambela ala, bango to bazo prier, bazo croire na nzambe moko comme on est ala. Veut dire quand tu es musulman, il y a de prières dans kata Coran où ils ont initié déjà directement dans kata ya magie. Veut dire ils a religion où ils a fondé na christianisme mais ils a religion où ils a religion veut dire ils a sika o ba idolâtre basanga na kan fait que batombola nzambe na bango veut dire vérité za kunate vérité za kunate ne to mbomba ba la c'est Dieu ne balbaka biso ke ala nzambe metant obi ke toutes sortes union so prière bango basala na kati wana ba initiadia na magie na li vraiment o lo bango malamu bat balandango très bien mais libna au fan de sapena d'abord parce que utikuna bon utakuna to mamalam na bongsango et tango biki ba prier no so sala ba initiadia na magie na ndenge nini. OK, Bible zolo balanga boy à tous ceux-là qui l'ont réussi nzamba pesi bango pouvoir ya koma bana nzambe. Voilà, c'est la première chose. Mais dans na islam eza bongote d'abord il faut quoi na ala na bango au confesser au kati shadai na bango veut dire au kati yango au lobi la ilaha illallah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam veut dire elingela kisaki nzambe muso ezate kaka yo ala. Or Bible zolo baboy si quelqu'un est en Christ a comme une nouvelle créature veut dire Christ a lobi il a donné sa vie en fait que le monde va la sauver. Veut dire quand tu crois à Jésus, aux en vie. Mais quand on a confessé que Allah yende nzamba solo, parce que nous savons qu'il y a un seul Dieu qui s'appelle Jésus. En dehors il y a Jésus nzamba muswazate. Veut dire quand on a la carte de religion voilà, directement bazo initié déjà na bomwa nano. Comment ba ko initié yo? To peux cet exemple batbala nanga bien. Lorsque moi na mobile ya botami to moi na botami, bazuinta babakati mutelenge laksani. Veut dire basi ba kotso na neloko mombo toza ba chrétien to ebi que déjà ceux qui mo nanga botem bakati ntaba veut dire na sacrifier ye veut dire nazo offrir na banzambe veut dire ngape ba offrira kinga na banzambe par rapport ya destiné nanga ba sacrifier kinga déjà pour ba kataki mutu déjà nazaki déjà candidat à diable parce que ba sacrifier kinga pas ba parent nanga moko ba sacrifier pas ba parent sacrifice parce que lorsqu'on parle de la sacrifice parce que tu es terme sacrifice tu es en malam alors tu es quand même tu donc ça dit naissance de ton robot maki babi ki bakatara ntaba bakati ntaba déjà bakati ntaba veut dire du fait bakati ntaba makila on a bâti un hôtel veut dire déjà bakabinga déjà na koti déjà na monde occulte déjà na za moi na muke déjà na âge ya 0 mois déjà tant na botam na 0 mois ba initié nga déjà na kati ya magie veut dire nazaki intérêt maintenant comme Jésus azaki na projet nanga maintenant lokola diable yeba ki destiné nanga bakabaki nga déjà. Je me rappelle encore quand j'étais encore ton enfant, parents nanga parce que grand frère et maman nanga aza mwalim. Avec au bando mi mabiso na mosquée, bazozwa ba singa rouge, bazui ba surat ba komi on a ba papier ba kangi on a bilamba rouge balati biso na loquette. Et ça passe pour mutu a abetangi lokwe kotanga déjà nazaki initié moi la muke.
veut dire bato bazakuna nazo conseiller bango ba croire na Jésus. Seule vérité est dans le royaume à Jésus. Mutu nyonso na Jésus ana kimia. Parce que nazaki na kimia te vi nanga mobimba. Vous avez qui mettre ndeni. Parce que makambo nazaki ko sala ezaki yango te. Nazaki kolinga ba mama mikolo na koma kolinga batu belé déjà parti il y a 12 ans na bandai déjà mabe moko incroyable. Déjà na âge à 12 ans moi ça ko boyanga te. So boyinga na 12 ans na 13 ans yeba ko yomo olandanga. Du fait que na sambeli na sambeli na sali ablution na mati na tapi na prier yomo olandanga. Yo obando landanga obando bonde na lokola mboa. Mboa zobo azolanda mukolo na ye. Vedi na koma ina ba dimension wana. Il a ni poussé au comment la dimension c'était quoi au comment dimension tu olinga ba maman mikolo et ceux qui na bona lingi moi pour na âge à 12 ans olinga na âge à 12 ans c'est terrible hein. Veut dire omoni na kati ya bondoki nyonso eza na ba mibeko na bango en réalité ton non linga ba maman mikolo to bana wana eza te que non linga bango pour eza posa na nga minaza commandé par des esprits parce que biso na monde na biso wana tondo utiliser ba étoile la bateau toujours utiliser ba étoile la bateau veut dire quand je sors avec toi nazo de quoi nazo bimana étoile na yo et maintenant na comment ko pratiquer yango moi na muke veut dire nga na baby si ba jeune garçon et belé na baby si ba jeune fille et belé veut dire na cause na camarade so na tamboli na moi na no 2 mois et belé fa beba une semaine et belé fa beba veut dire faut na l'accès nyonso ma be a mukili o veut dire na comment qui terrible mais par la grâce de Dieu nyonso ici là où ils ont juste témoignage. Ils ont juste ce témoignage bon et parcours na yo ya islam est-ce que olongo qui na facilité quand Christ a abîmé lui ils ont une facilité mais ba para ba accepter que c'était comment si les longs là ba pa on a tous ans pour qu'on a niao to kana raté parce que papa na nga soué nezaki na mataba dimension na comme ata mwalimu veut dire ati na l'Arabie Saoudite na tanga suko qui musulman makasi na yeba on a profondeur. Mais le temps où déjà la commune 6e des humanités, là où des choses ont commencé. Déjà, appel nanga, et comment il déjà brûlé. Tant on a commis 6e, déjà parti à 4e, déjà n'a pas qui Jésus. Quand Christ a bimé linga, on comprend directement qu'il y a combien de dimension, il y a eu kasumu tout nanda. Et comme musulman solo à côté ka chrétien va nanda kunete na koma ekokola na babenga ninga nanda ku na koli na permanence à partir de permanence na komi ko souffrir côté ka ba mai pona survivre ti lelo pe nzambe asali na komelo ko nazalelo komelo ko zalelo wow en tout cas to kende na nazolinga pena to fu un peu moi to fa na mo côté wana ya nini ba étape ni ezala na islam poko ma mwalimu et puis mwalimu azala na nani OK mwalimu azala le roi pasteur azala le roi maître ils titre suka maître veut dire la première chose première étape il faut ba l'accès Coran ba l'accès islam wana omoni obandi otanga Coran obandi otanga Coran obandi kotanga Coran il faut bandi otanga ba sourate tango maîtriser ba sourate directement ba ko initier yo poko ma mwalimu izana na misala isala marathon wana pour ba introduire yo et maintenant au komi mwalimu vedi l'islam izana étape te izaka étape moko otangi Coran okangi ba sourate et puis sourate ba bondeli pono et puis omati déjà et puis omati déjà OK tiko tokei na deuxième phase il y a nengo ba na biso likambo ya appel na yo et tant on est bon habité au sokola qui sont nini wa pour mati pour ça habilitation zanini habilitation ezali ozwima yoti na munoko osokoli lungi 3 fois tima 3 fois na munoko osokoli zolo 3 fois osokoli mato 3 fois et puis osokoli makolo 3 fois osokoli maboko 3 fois obwaki mai okati shadai yamba benga en habilitation eza pona ni ba pratique wana bon eza ba pratique eza lokwa ko mipeto là sous forme ya komipeto la vokende au banan na toilette so subi au sokoli sexe na yo sokoli sima na yo et puis au sala habilitation eza le roi sous forme ya komipeto la et siko sokola mai nzoto membo monisa ke satana za buzoba nyemo yo moko sumbi mozo sima na maboko sokola na maboko no eza déjà ba bilo moya bien te ouais veut dire muto asali bongo isili apo sala habilitation ici apo kati shadai au matina tapi obandi ko prier siko. En tout cas, ça c'est terrible. Hein? Bilogo yo, Emma Kalambai, Bilogo izo pinza
Et en tout cas, bon bah oh bazo comme bah chrétien, né nazana mona kazinanga, azali chrétien azali servant de l'Éternel, mais à cause de l'ibala, lelo akoma na musulman, comme on ezalaka na dine lelo koma fatu. Bon bah on a christianisme ba kine na nini, ba kine na ba musulman, peut-être sous na kata christianisme sous ba mona bêtise, ba mona besoin ba kine on a tonné. Bon, en réalité le neuf sabbat mon boy. Bibobi, il est le chemin, la vie et la vérité. Tout dans la carte de Christ Jésus a la vie. Ce que mon mutu a longé chrétien ou chrétien ou azali adorateur à Jésus a commis musulman, veut dire azaki destiné na royaume à Yesu. Parce que en dehors il y a combat sur lobby kwezate. Na ba religion nyonso au combat sur les évangélités lobby kwezate. Mais dit so moni mutu azaki chrétien a commis musulman, moi je dirais qu'abela qui bien te. Azaki même pas fermé. Parce que mutu loko langa la ko permettre moi na ngasa men islam te. Tina okufa. Mutu pas azaki be chrétien longa ko pe akepena loba c'est que pe aza chrétien te. Le loba d'abord na balandi bazolanda biso balanda biso bien. Lorsque Nzambe azola ki sa Corneille vision. Abinae pardon Pierre à l'accès vision abi boma nyonso. Kobenga o ezali sanctifié par la Nzambe ye mon côté que zapi et impire. Veut dire mutu nyonso azo na kata religion bazana bekila na bango. Religion nyonso ezana bikila eza religion o yeso avandite. Veut dire so mutu osamena liloba. Moi je les conseillerais ayamba Yesu. Ayamba Yesu lokwa ba mizima balia kangulu te. Mais mukona liangulu na kumisa Nzambe eza inyama kitoko. Merci yo utikuna pourquoi balia angulu te? Parce que en réalité, lorsque Bakunda qui prophète Mahomet, Bakundiye, de place Bakunda et Bangulu baya ba lukwa balia kama bele, baya bentu bandi kotia munoko na bango balia yango ba musulman, ba pesa ka raison que pour ba chrétien Jésus a bengala ki Bangulu na Bangulu, Bangulu na bakoya na mai, baza Bangulu lelote. Elle veut dire Bangulu ana ikufa na Israël kuna eza Bangulu ezaki na Arabie Saoudite te eza Bangulu ezaki na Maroc te eza Bangulu ezaki na Asie kuna na Israël veut dire sko bango ba oliangulu te pourquoi veut dire religion nyonso eza na bikila veut dire na sa bikila eza na makambo ebombani ongi ba balia Bangulu te parce que Bangulu balia mettre na bango balia mettre na bango baza conscient Léon a scandalisé le moko. Pourquoi Elo est pour ça qu'il sous na yeba ebele na pona musulman parce que na tangi surat moko je crois na émission prochaine to l'axa surat wana iska bazo bake Isa a grand esprit Isa veut dire Jésus a grand esprit oh to yebi que un esprit ou eza kolika esprit nyo ces esprits Dieu le Père mais lorsque Coran izo komake Isa a grand esprit ngo bake Coran izo reconnaître que Jésus a Nzambe Courant, ils ont reconnaître que Jésus est Nzambe. Veut dire na sali par ya malam koye banzamba so les ali Jésus. L'homme de Dieu bien sali par ya malam ya koye ba nzamba so les ali Jésus. En tout cas, c'est une grande témoignage oyo toujours la nango ensemble na biso. OK, tant nzamba bengio directement après au salilai. C'était comment? Makomoza na kata facilité tous za ngini. Oh, ne bandeliza qui facilité parce que na papa langa riche parce que na islam dimension papa langa koma ki akena timek aina zamzam mai wana iza mai moro baluba ke Ismaël amela yango. Moi je crois que Ismaël batnyoso o ba olanda ba bi zamzam iza na mek kuna etango aina mai wana papa langa itango awuti mek aye akoma ki na mbongo ebele akoma ina mbongo ebele na botami na famille riche c'était pas facile parce que na konanda ko ya richesse na bimi libanda na komo souffrir no la libanda place ola les athées lamba ola tes athées a deux fois église sauter te oliate sokotia na winzite oliate veut dire c'était ezaki difficile mais parce que Dieu m'avait appelé parce que Bibobi il fait la promesse pe apé sa provision Nzamba pesa ki vision apesa pe provision Nzamba ndote kangate et ça na écriture moi zoloba David alobe j'étais jeune je n'ai jamais un vie injuste abandonné veut dire version n'est la vérité veut dire Nzamba zo charge nanga nya ajo na longo na islam tina lelo Nzamba zo charge nanga ça peut ça combien de temps yo longo na islam bon 99 hein 99 surtout calculer le les a 22 ans 21 ans 21 ans de 99 à Lelo 21 ans au Nazalelo en tout cas
c'est bien. Tant au longwe et puis Nicolas dans l'église. En tant que maman, tant que moi que moi dans la église, est-ce que mon thème est compassion pour maman, même maman et moi ça démarche théâtre, ça démarche té, Monica zonga basala ngote. Bon, en réalité parce que papa nanga zai ko compter nanga ming. Parce que avant na botama, ils na bababa, ba prophète bababa. Papa nanga za diamantifère basakola poni babi moi sino anazem. Papa maman nanga bitika anazem. Babi moi na ona ozala musali na nzambe. Nzamba ko utiliser puissamment. La ko utiliser na dimension déjà na âge ya ba 6 ans 7 ans na bané déjà ko sakola. Loko ba pa on ba dai ba mizima ba yeba kité loko ni batie. Moni tant na longo islam di entre papa na maman divorce salam. Mais dit maman za on a kinte maman za na tikapa. Mais dit maman tikali kuna divorce salami et puis biso na Kinshasa ngai na grande sœur na na petite sœur na que son âme repose en paix. Atiki biso ça fait 2 ans. Maintenant et ça que parce que le qui nanga mba le qui nanga moi c'est mutu a écopé ça nga courage wana parce qu'il est déjà eba kinzamba vanga a pesinga courage wana ndo sambela na fait pas ko nzambe malam ndé a écopé ça nga courage wana yo salela Jésus a pesa nga Bible malobaka mbala lobai nanga yaya lokolo bongo li motema Bible yo peso mbongo Bible yo tamso mukile mobimba Bible yo ko balisa yo nyonso oyo kolokeza na kati ya Bible et na accepta ki yango na facilité na zwa ki Bible wana et lelo nyonso na za nango posa na zwa ngo cause ya Bible. C'est-à-dire na kat ne botame na famille c'est exemple batum super wana déjà c'est-à-dire qu'on y est aux déjà islam lokola bande konayo. Ezaki ndeko nanga moko ya mwasi likwa landi ngai ayambaki déjà Jésus avant ngai mando kende prière moni tantôt plus tôt maintenant ngamuna na influencé un quart ya bande konanga lelo ba chrétien un quart je dis bien un quart ya ba musulman ba koma ba chrétien et lelo bazota to lanzambe nanga il va ta to lanzambe na yo mais maintenant sikoyo tant baba longwa kiona. Et quelles sont les relations au na papa en tant que fils et son père tout bousquet le la moi binemi mon habité. Bon, relation na la papa zate. Relation etikala même papa nanga kenda plus loin que l'on na liste ya bana na ye na babuko mapangu na ye. Et puis relation ezala té à des fois ça fait mal au cœur parce que un jour le Seigneur m'a dit na ki osenga papa nanga pardon je suis parti na senge pardon. C'était pas facile. Première fois na kenda ki abengana ki nga na ki 3 jours après na mangenge ta na zongi na ki na senge pardon a limisinga ma pesinga condition na kota na lupango na été. Pour na ro baby saba o batikali. Parce que mission na ngiza ki libota na mo baba za la sauver. Ko banana papa maman basi ne nyonso baza la sauver. Et maintenant ko kota na lupango eza pour na ko évangéliser. Ko pesa bango vraie doctrine nous allons Jésus et que bayamba Yesu. Mais relation naïbi kenzamba obongisa avec le temps. Naza na kata ko prier nzamba obongisa. OK, merci beaucoup je crois ningelom de dialobi relation nzamba baninga osunga oyeba nzambe a ko bongisa yango na papa. Na lingi yota la caméra o pesa quelques conseils na ba obazano na ba pratique ya islam oyo parce que yo utikuna peut-être ba okoka ko bimate. Mais nalingo pesa quelques conseils pour que et fortifier bango pour ba région de pe na kan oyo zanango. Bandeko bolandanga bien. Bible zo banakata Jean 3 verset 16. Quand Dieu a aimé le monde, il a donné son fils unique. Veut dire l'amour de Dieu est qui manifesté dans Jésus. Et cet amour là, tu peux le sentir là où tu es. Aux on a un problème très difficile. Aux on a un moment très difficile. Laisse-moi t'inviter. L'après-midi au Zolanda biso to na pourquoi to na tongo ndenge ko landele la biso na biso seul chemin est à Jésus. Si quelqu'un est en Christ ça comme une nouvelle créature. Mais dit ceux qui yo zano na kata musulman nazo conseiller s'il te plaît. Royaume a Jésus a calamité. Bientôt Jésus revient. Na bi ke bato belé baloba yang. Mais en tant que prophète ambassadeur ya royaume na biso que il revient bientôt. Le seul moyen ya ko sauver âme na yo, ya sauver vie na yo, ya sauver famille na yo. Ou yebi général dans le Bible et l'oni to sa to bon amotema bi croire au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille yo mutuzo landanga le seul moyen yo sauver vie na yo il faut qu'on dimela Yesu dès qu'on dimela Yesu vie éternelle est commis na vie na yo kimia o nga la santa na vie nanga yo poko sentir bénédiction o iza na vie nanga oko sentir seul Jésus ndazali fongola ya makamnyoso et lo nga ko bisa bato ba olanda biso c'est ça. OK, merci beaucoup. Je crois que comme vraiment na souka nzambalo la soki azongi te revenir encore une fois avec l'homme de Dieu
pour d'autres témoignages et puis tu rejoins ce qu'on a angle moko prophétique par rapport à message dans papa ya mboka papa ya message dans azabe pour na yozo la nangai je crois numéro no téléphone et que ça là vraiment malamu et puis ils en ont besoin d'emballer sous les lots ba peine besoin prière na yo numéro na ngezali plus 223 89 69 17 12 7 nasuka na bandeli plus 243 86 89 69 17 12 7 nasuka so bengi biso si WhatsApp ozwa biso enzamba lola aopambolo yo mutu zolanda biso oko répéter malobo simananga loba kolo Yesu na invité na bomo inanga zalan kolo pe mobikisi na ngai boma masumu na nga nyonso zwa kombo na nga tiango na liste ya vie na yaka na bomo na ngai lokola nkolo pe mobikisi na ngai makila na yo epetolanga mwana Yesu Masia aya na vie na nga azala maître suprême ya vie na nga akondi vie na nga au nom de Jésus. Tobi bongo amen. Na bondeli pona batinyo so balandi biso nzamba lola apambola biso makila Yesu Masia ezali kola vina bino place aux malades aux bela aux na cancer aux na tiber maladie nyonso aux nango pendant que nazo prier guérison ya nzambe ezali kola vino na prier au nom de Jésus et que puissance ya Jésus et guérir batinyo so balandi biso et pambola ba bazoluka mbongo bazoluka ba koma stable na vie bazoluka mikanda nzambe pesa bango on fait que le boko no nguya et c'est passé na vie na bango au nom de Jésus Christ nzamba lola apambola bino tomonani à la prochaine. Bye.